Mbote mbote, bonjour, bonsoir, bande konanga, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et si kanyon son message oyo ekozwa biso na moi to na tongo tika tata nzambe azwa lokumu tozongisi lokumu epai na ye mpona grâce oyo asali biso ya kopesa biso bamessage oyo ya kolakisa biso makambo oyo ya minene ebombanaki barévélation makambo ezosalama na molili. Mes bien-aimés dans le Seigneur oyo biso bato ya mokili soki nzambe afungoli miso te moyen toyeba eza te. Donc na yango tika tata azwa lokumu vraiment tozongisa lokumu epai na ye alingi biso mingi. Mes bien-aimés dans le Seigneur na ye na bamessage moko oyo papa alakisi ngai, nzambe na biso alakisi ngai, eza troublant, eza choquant, osala mutu nyonso tu effet na ndenge na ye, mais eza ba révélation moko très profond o nayebi ke eko toucher biso makasi, eko changer quelque chose na vie na biso et puis na ndenge na biso ya komonela makambo. Nayebi ke ba congolais na moment o message o ezali message nzambe na biso atindi na biso bana na ye ba congolais, peuple na ye bana ya Congo. Nayebi ke na moment o tozo mona makambo ebele o tozo comprendre te. Donc tangu muta comprenaka te, tangu nzamba bandaka. Bible yebisi biso esika mayele ya mutu esuki nde esika nzambe na biso abandi kosala. Nzambe na biso azelaka to banda komituna to koma na suka eza maloba na ye. Donc maloba nzambe nyonso tu ekokisamaka kaka. Donc comme tokomi na suka tozo mituna makambo ebele ezosalama tozo eba makambo place ezouta te, alors nzambe abandi kose manifester makasi. Nayebi ke nzambe na biso asuki kaka kose manifester na nga te, azo se manifester na basali na ye ebele pona kotinda ba message na peuple na ye. Ba message o na ye nango lelo, mes bien-aimés dans le Seigneur, o nazolinga na meka kopesa lelo po naza na mususu, o nazolinga na meka kopesa lelo eza misato makambo nzambe alakisi ngai pona ba vache oyo tomonaki ekotaki na bandundu. Ezali nini vache wana, ezali nini makambo nini ebombani na sima spirituel oyo biso tomonaki eza na misu, mais makambo nini ebombanaki na sima. Nzamba apesi nga ba explication nango, alakisi ngai boyoka témoignage oyo yanga moko, boyoka message oyo tina suka e nzambe alobi na munoko nanga. Après message wana, après quelques jours, nzamba eko loba na munoko nanga, nazo pesa message oyo nzambe alobi na munoko nanga, makambo nini oyo nzambe alobi na munoko nanga. E nzambe aeko memangai esika mokonzi oyo azalaka mokonzi na mboka na biso Mobutu, président Mobutu. Esika azali makambo asalaka nini ekomela âme na ye, nini ekomela molimo ya Mobutu, eloko nini ezoleka spirituellement na Mobutu, puisque makambo ebele ezali na sima ya Mobutu. Donc eza deuxième message kutu nzamba pesinga pona Mobutu. Donc so nzamba sali grâce nazo pesa ngonyo so misato. Soki kokite na kolandisa deuxième partie na message wa soki kotika. Donc nazwi na 3 messages. Tika tata nzambe azwa lokumu. Donc vraiment nzamba pambola bino, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, o botoza elongo, o tozo zwangolu, oyo epa nzambe grâce au nzamba azo pesa biso, azo sala biso mikolo nyonso na ebike. Soki lelo toza na bomo eza grâce na ye. Soki lelo bozo na moment où bozo landa message bozo en bonne santé. Donc tika tata nzambe azwa lokumu. Témoignage ya liboso ezali biso bato ya kela. C'est ça le grand témoignage. Toza vivant et a pesi biso santé. Tika azwa lokumu. Tika akumisa mapona bino bandeko bozo talanga. Tika azala na biso na moment oyo na ebike azala na biso nzamba azala na biso makila na Yesu mokonzi eza ko zipa ngai mutu na memi message oyo peza ko zipa bino bana na ye obozo tala message oyo na ngonga oyo na ebike boza ebele oyo tata atie loboko na ye likolo na bino. Tika pambola bino bo pambola ma, mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour la commentaire, merci pour la verset biblique, merci pour la exhortation. Bamsou bazo sa exhortation vraiment na ba commentaire bandeko to tanga ba commentaire pour exhortaka pe ba commentaire oyo mabe o bandeko bana ya nzambe te bazo ya kocha to e bango ke bazali ya biso te, bazali bana ya nzambe te, baza pona ko bungisa bana na nzambe. Et mutu nyonso tu oyo azo tia message ba commentaire ya mabe ya kofinga ayeba ke malédiction eza likolo na ye. Ye moko kaka te tina 4e génération na ye, puisque azali ko
viser kofinga mutu oyo atindi nga azofinga nga te mpo nga naza na nga nzambe azoutilize nga azofinga nzambe azoblaspheme Saint-Esprit. Bible eyebisi so na livre ya Matthieu ke oyo azoblaspheme Saint-Esprit péché wana ezali impardonnable. Et nzambe alobi ne touchez pas à mes oins ni à mes serviteurs, ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc il y a une malédiction sur ça. Proverbe une malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais oyezali na cause ezana effet. Donc c'est clair. Tata nzambe azwa lokumu ngana ki parabiloko wana te ngana kumisika nzambe ngana zo komisa ba message ya nzambe na sel musana ngana silisi na kumisi nzambe motema nange kiti po na sel musala nzambe nanga. Tika tata apambola bino bandeko na ngai. Donc voilà, ba message o na ye nango na sina lobi yango eza ya ba vache. Oyo ba vache o bakotaki na bandundu na ko yebisa bino ndenge nini nzamba la kiselinga makamni nzamba yebisinga na maloba nzambe alobi na monoko na ngai e komelaka nga mingi te ke nzamba loba pendant que j'étais en train de prier makambo salamaki nazo betela bino yango nazo yebisa bino makambo nzamba lobaki et puis nakoya kosukisa na message ya mokonzi na biso oyo azalaka mokonzi na biso kala Mobutu papa président na biso Mobutu. Voilà, na bandi mbala moko na message ya bavache ndenge tata nzambe alakiselinga yango. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur nazo kota na message mbala moko to landa penza après toko na pesa maloba nyonso na ko accompagner ngo na maloba ya nzambe na ba écriture o nzambe asarane asasala nyonso elo alobi na biso eloko asikeza mokili ote mais biso bato mokili to sosola kandete nyonso ese salama. Donc voilà, nalali na butu mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était le 26 septembre. Le 26 septembre. Nalali na butu na bandi komona boy. Après makambo esalamaki ebele nazaki vraiment na pasi mingi, nazape na pasi mingi, mais motema nange kiti na yebisi bino ke nzambe alobi na monoko nanga. Nzambe donc alobi na banda ekosambela pona makambo esama na mboka na biso. Nakoki koloba te nzambe asaloba kosala na tika te okokanga motema te pe musala nange eza kobondela. Alors nazali kobondela nazolela nzambe nde bandi na biso bazokufa makambo suku na okotala te, ça fait trop mal. Nazokotala te makambo esama na mboka na biso. Donc nazosambela mkomususu na osambela na butu ya le 26 na sambeli ti esili na pasi vraiment na motema makambo na monaki ezo sala meza choquant eza mawe eza pasi. Alors na lali butu na l'air na lali na moni nzambe abandi olakisa ngai na lali na moni sikoyo na ndako na biso. Nandako biso to bandaka, mais c'était comme si c'était plus notre maison za makam spirituel, mais namoni ka to anandako. Siko mbamo namoni mutu moko boye, mutu ngo na romona ete. Na romona elongi nete, na romona ndenga zaleli te, mais na romona mutu. J'espère que to baza spirituel bana nzambe bazo comprendre za makambo spirituel. Donc na kangelo ngia mutwana te na moni mutango te mais na moka mutu mobo akoti kokota mutango akoti na ndaku na biso akoti na nyama moko asimbi na maboko. Nyama ngo aza lokola vache, aza lokola nkulu azamba, aza lokola mélange ya nyama moko bo, mais c'était aza une apparence ya vache o nga na monaki na maseke mibale etelemi etie penza boy exactement ba vache kaka ndenge ba vache bakotaki na bandundu. Siko nga na ndoto na omona nyama wana namoni nyama ngo munene maseke ngo de près boy nazo mona ngo de près zaki maseka minene na bangi na ndoto siko to bangi biso so na bana to bangi. Siko nga na bandi oloba mutango akoti na vache nazo mitu na bi muto akoti na vache na ndako na biso likam nini na mais nazolobela na motema nanga. Siko mutango tango nazoloba c'est comme si azotanga makambo nga nazoloba na motema abandi ko répondre nga
alobi na nga boye tolanda bien mes bien-aimés dans le Seigneur alobi na nga na ye na vache oyo na ye kotika nyama oyo abi na ye na nyama oyo na ye kotika ye na maboko na yo na ye kotika ye na maboko na yo mpo okata ye mpo okata ye mike 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 okata ye oboma ye odétruire ye okata ye mike mike sikoyo na ndoto mes bien-aimés dans le Seigneur makambo nazwa komona ezalaki horrible abandi soki koyebisa ngai oyo nakata ye mike mike mes bien-aimés dans le Seigneur ngai na bomoto boye nakata nyama te ata soso apamba nayebi nde bakataka motu na ye te na bien mes bien-aimés dans le Seigneur boyeba ndoto ezalaka fort wana nga mpenza nazalaka so ndoto eleki makasi nalamuki nakati ndoto nasutuki na bio nini na telemi na mbetu mes bien-aimés dans le Seigneur réflexe na nga liboso ezalaki nabanda kosambela na bina banda kosambela nasambela mpo nayebi makambo spirituel ebele namona mpe deja nzambe alakisanga babiloko mosusu nyama mosusu bakoki kopesa yo na ndoto boye aza nyama te mpo nyama deja eza molimo eza déjà esprit j'ai compris que c'est un esprit nga bino mpona koya na piège te po ezala te ke oyo bapesaki nga mutu bayelaki nga molimo nga na boma mutu toyebi biloko wana e tentation ezalaka naza mosala nzambe mais fo naza prudente nabandi kosambela nasambeli na katikati ya butu ka l'air makambo ya malamu te salamaka kaka pe l'air nzambe na biso avisitaka biso ba 3h 4h nabandi kosambela nasambeli na lobi pe na proclame na biso ke eza molimo wa mutu nzambe batela mutu wana nzambe boya likambo oyo na kombo na Yesu mokonzi na bondeli nasali prière nanga na silisi ezala volonté na yo papa oyo yo pesi te oyo yebi te esalama te eza attitude ya mwana nzambe fo ezala bongo mpona kozala sûr ke nzambe moto azolobela yo likambo na silisi prière wana mes bien-aimés dans le Seigneur comme il fallait na ke mosala na tongo na zongi mbala moko donc soki ezalaki ke nazali na ndako na nga nazwa mpenza temps atati 4h na nga nazwa nanga temps atati 5h mpo nzambe na nga na comprendre ke nzambe azobenga nga azolakisa nga likambo mais le quoi il fallait nalamuka tongo na sali prière na nga bien Saint-Esprit convaincre nga nazonga nalala nazongi na nga na mbetu nalali pongi mes bien-aimés dans le Seigneur nalali ndoto wana ezongi donc eza confirmation soko okati ndoto omoni nzambe azolakisa likambo okati yango ozongi econtinue eza maloba nzambe azolakisa likambo eza confirmation eza maloba nzambe alors l'air nalali mes bien-aimés dans le Seigneur namoni nini namoni vache wana oyo bayelaki ngai na tata nzambe ye moko eza nzambe ye moko mpo nzambe na comprendre ke nzambe azoyebisanga likambo nakata naboma nakata mike na comprendre ke eza nzambe moto aolobelanga sikoyo navandi nie na temps nazongi na ndoto deuxième fois namoni sikoyo vache yango nakomi ndenge nini akomi na pièce moko boye na ndako na biso ya kokangama neti na prison akomi neti tokangi ye na kati ya prison moko sikoyo ngai nakomi neti na likolo nakomi misu nange ekomi likolo naza likolo nazomona ye na se nazomona vache wana na se alors nakomi omona vache wana makambo azosala avandi neti na pièce moko mbala moko nga nazotala ye nazosurveille na likolo mbala moko nayoka namona vache yango akomi troublé akomi agité comme si quelque chose esalamaki abundani porte ezalaki un peu entrouverte aforcé na porte wana ndeka banyama basalaka brutalité nazomona ye mbala moko abimi na pièce wana mbala moko abimi na ndako kobima bimi na kati ya ndako mbala moko misu na ngai ezolanda ye wana nzambe moto aolakisanga misu na ngai ezolanda ye nazose déplacer te me na omoni na misu makambo nyonso osala mbala moko mes bien-aimés dans le Seigneur na bimi mpe libanda natala soki akimi ou bien aza wana ou bien likambo nini esalami natala nini eloni nzambe alinga alakisanga natala boye nyama yango vache wana na kati ya voiture nanga na kati ya voiture nanga place nini na capot ya moteur
place moteur ezalaka liboso ya voiture. Nyama wana akati capot ya voiture déjà une partie, alongoli yango a forçant na ba maseke na yo wana po akota na kati. Mais bien aimé dans le Seigneur, nyama wana bandiko tia ba maseke na moteur, abandiko bebisa biloko nyoso tu na voiture, abandiko panza zo bebisa voiture, azo longola biloko na ba pièce ya voiture na maseke na yazo bwaka libanda. Tant na moni bongo nazaki tellement étonné na tuni eloko nini azosala o nyama oyo azosala nini na voiture nanga na yoki sikomo nzambe ezolobi nanga boye tolanda me bien aimé alobi nanga omoni nyama na pesaki yo omoni nyama ya kotaki na ndako na yo na vie na yo soki yo bomaki ete soki yo kati ete makambo nga sa na bomoi na yo yango wana ayaki po détruire yo ayaki po rétrograde yo ayaki po bebisa nyonso eza ya yo soki na lakisaki yo te eloko alinga asala yango plan na ye yango wana eloko oyo ekotaki na mboka na bandundu yango wana banyama wana bazalaki signe ya destruction mais mutu akomona azalaki te mutu moko te asosolaki na territoire wana nyonso e makambo nyonso to ezosalama wana mutu moko te afungoli misu po esalama te mutu moko te oyo nga na telemisi po esalama te. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'air nzamba lobi bongo, na oki voix wane lobiti e kati na sutu ki na pungi. Esprit, moli nzambe lobi nanga fungo la Bible na yo na livre ya Genèse. Na livre ya Genèse 41. Histoire ya Joseph na Pharaon. Histoire ya muto ya zana ye na se o batu bakanisi ya zana se na muto ya zo kanisa makasi. Histoire ya Joseph na Pharaon. Nzamba lobi nanga na pesaki Joseph mayele ya ko détecter ba vache. Mais bien aimé dans le Seigneur, nyonso zo salama na misu na biso nzamba saloba yango. Mais nzamba lobi il n'y a pas un homme oya zana molimo na ye na territoire wana yangona na ba chef coutumier bazo kanga bango bazo bomba ba chef coutumier un chef coutumier qui n'a pas l'esprit de Dieu oko bomba mboka ndenge nini ozana molimo nzambe te. Mais bien aimé dans le Seigneur ndenge nzamba laksenga ba vache wana mais akota totalite po nzamba sa exposé a révélé et oyeza révélé ça condamné par la prière. C'est tout simplement ça. Mutu ya komona zalaki te po à éteindre eloko wana pour à comprendre que c'était un signe. Bible zo biso boye na livre à Genèse mais bien aimé tout temps à Genèse 41 to banana 41 to zo 41 mobimba pour to comprendre tina ya ba vache tina eza nini vache c'était un signe il y a destruction to pe il y a bénédiction. Bible zo biso na Genèse 41 Nazui verset 14 mbangu pour na pesa na message mususu Bible zo biso boye Pharaon natangi na kombo na Yesu Kristo zela na Bible na liboso nanga Bible zo biso boye Pharaon fit appeler Joseph, on les fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Premièrement, Bible dit que Pharaon a bengisi Joseph pour ba yebisaki ba pesi sangoke ezana mutu moko awazana don ya nzambe amona ka makambo ayebi ko interpréter ba ndoto pondoto Pharaon alotaki eza ya ba vache mibale 41 au bout de 41 au bout de 2 ans Pharaon eut un songe. Voici il se tenait près du fleuve et voici 7
vaches belles, à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides, à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et s'éteinrent à leur laide à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches belles, à voir et grasses de chair. Donc, Bible dit ba vache, 7 vaches ya kitoko. Pharaon monaki bango, bazo melamai, ba vandit paisible, bazaki na nzoto kitoko. Amoni sous 7 vaches ya mabe ba mataki po ba détruire, ba lier ba vache o bazaki na santé kitoko. Alors, il fallait ba bengisa Joseph, ba bimise na prison. Tout d'abord, Bible dit que ba bimisi Joseph na prison. Mutu aza na prison mona rati. Akoko sosola makambo te. Mutu yo identité ba vêtement o ba changer ki Joseph ezaki identité na ye. Azaki na identité ya mokangami. Azaki prisonnier. Malgré qu'azaki na don o nzamba tcheke mazaki ya okangama. Il fallait changer identité. Il fallait ba relâcher, ba bimise na prison. Tant ba bimisi Joseph na prison, ba raser, ba bongisi, ba changer identité, nde akei ko pesa interprétation ya ndoto na Pharaon. Ayebisi Pharaon a limbole liye soki to tangi version mobimba, a limbole liye ayebisi eza kaka ndoto moko. Oyo moni amona ki banzete kauka 7 biloko nyuso neza ba symbole chiffre wana. To partager makambo ba ya chiffre wana. O nzamba la kisinga. Na ozana ton mingite menzamba osala bisongolo. A expliqué na Pharaon que 7 vaches wana ezali nzala, destruction o ekoya, ba vache ya mabe wana, ba lié ba vache ya kitoko, totanga maloba nzambe poto sosola. Siko eloko eza intéressant na ba explication nyonso ya pesi Pharaon, Bible zo yebisa biso boye. Na Genèse 41 kaka toke na verset 37. Bible dit que ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Pharaon zoloba, est-ce que mutaboy tokoyi ko zoye wapi mutakoyi ko loba makambo boy ko mona makambo boy ko sosola makambo boy mutu azana molimo ya nzambe mais Pharaon zaki mona nzambe te aye ko comprendre qu'il y a un Dieu qui est vivant. Pharaon zaki mutamakasi akoki ko résoudre problème wana ye moko mais résoudre en côté ba dirigeant na biso basa ba Pharaon bazo mona eloko te bazo sosola te que destruction zo ya bazo mona rien. Même ceux qui balobi ba kota ba loge, même ceux qui ba simba biloko maison monde sa bango eloko te ba aveugle. Ceux qui destruction zo kota na mboka na biso c'est parce que bazo mona te. Alors Pharaon a lobby, Joseph a lobby na Pharaon boy. Maintenant, dans verset 33, 41-33, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Amen. Alléluia. Joseph yé moko epsi Pharaon. Omoni makambo nyonso to ezoya. Omoni ba vache nyonso. Omoni ba destruction nyonso. Sikoyo Pharaon fozwa décision ya kotia mutu ya mayele na mboka. Na la tête du pays azala intègre. Azala moyibite loko so mbongo te. Azala intelligent, azala sage. Po aeba ko sosola, ko longola pasi na mboka. Faux intelligence, sagesse na crainte ya nzambe. Azana molimo ya nzambe likolo na ye. E loko biso tozangi lelo yango wana. Yango nzamba salaka ki biso ke il faut kaka mosali na ye akumba kongo na ye. Oyo azana molimo ya nzambe. Donc nzamba bandinga na kolakisa ngai vache wana musala na eloko nzamba ninga sosolisa ezali message oyo na comprendre tina ba vache wana na vivre makambu oyo Pharaon amonaki oyo Joseph a résolaki. Nzamba a faire vivre ngai yango na moni yango. C'était comme si na kotaki na kati ya histoire oyo na l'heure wana. Moto amayela zati. On m'intègre.
oyo aza na molimo ya nzambe bazokanga bachef coutumier bazoboma bango bazoenleve mboka mobimba makambo ekoti na Congo me nzambe atindelaki biso signe bavache wana ezalaki signe, c'était un signe. Bango baza dispersé, c'est des choses spirituelles. Batouana batambola na bavache wana ti. Ce sont des choses spirituelles. Ndenge na lobaki ezali déjà na Kinshasa nzamba sala kisenga. Mais alors toyoka makambo nzamba lobi na ngai na tiki na message eza vaste, eza vraiment posa ko lobango ezali mais pour na ba minute na biso. Alors quelques jours après ntango nzamba lakisinga makambo na kumisi nzambe na bondeli po na mboka na biso na bondeli nde na bondela ka mikonyo so eza musalo tata pesanga ya kobondela po na mboka na biso na bondeli. Alors le 1er octobre mais bien aimé dans les Seigneur bandi ko sambela na bandi ko sambela, je pense que c'était un samedi, il fallait na sala petit dimanche na bandi ko sambela na buto na zo sambela faire ba minute oleki minute na zo bondela mais bien aimé dans le Seigneur kama kamboyo na so na tali ba image na komo kima ko tala makamso zo sala pasi minga en tout cas na okaki pasi na makamoko elekaki mboka mobimba ba enlever na moni bana mutu bazo expliquer bana batikali bango non, c'était vraiment affreux. Et lesquels qui a vraiment la lelaki na zo lelela nzambe na yebi ke nzamba zo sala mais vraiment pour ni passer à boy. Pourquoi? Et au gros supportant ôté na bandi ko bondela mais bien aimé dans les cylindres na bandi ko bondela le 1er wana. Mes frères et sœurs makamba bongo c'est la deuxième fois banda na bandi ko bondela nzambe na biso banda benganga na musala na e komela ngai. Alors na bandi mbala moko koloba na miyebi lisusu te ndenge naza boye so nazo bondela na yebaka ke nazo bondela nazo loba boye même quand je parle en langue na yokaka ke nazo loba en langue nazo yeba nga makambo nazo loba te mais il y a deux fois so nazo loba en langue na sosola makambo nazo loba moi nzamba pesinga moi don mokie ya ko sosola ya ko décoder ba langue o ngana lobaka donc deux fois na sosola nazo ka ke nazo loba boye mais en langue et c'est un don mais naebi ke nanu nzamba fungoli côté wana fungoli linga mingi te pona ko décoder ba langue. Alors na bandi ko bondela mais na saka conscient naebi ke nazo loba na parler en langue et toujours wana mes frères mes bien-aimés dans le Seigneur na koti na extase na comprena te na bandi ko loba nazo loba nini mbala moko na bandi ko loba makambo susu oyo ngana yebi te oyo ngate nazo loba na bandi ko loba boye ba moni ni na utiliser ki na komi yango puissance moko ezungai pendant quelques minutes ndenge na komaki comme si j'avais perdu connaissance. J'ai commencé à dire kobimisa ba parole oyo na bandi koloba ba parole ne utaki na ngai te na bandi koloba bozali bana bitikete eloko nga na ebite nebite ke ba conjugaka bitike batike je ne savais même pas. Nabandi koloba bozali bana bitikete nakotika bino te nakosala na ngonga na ngai pe nazali kosala. Bozali bana bitikete nakotika bino te nakosala na ngonga na ngai pe nazali kosala. Mais bien aimé dans le Seigneur, tant on a lobby bongo 2 fois na sikonde na bandi kozonga na remarquer ke na oloba makamuni na oloba na nani bozali bana bitikete na oloba na sutuki. Mais bien aimé dans le Seigneur na okilo kwa ba pema na nga ba bendi yango on dirait ba bendi nga pema na monoko mba mosali na vandinye directement na vandinye na réaliser que ngai te muto mandai koloba na réaliser que nzamba uti koloba na monoko na nga nzamba uti kopesa nga message. Mais bien aimé dans le Seigneur na vandinye et pesinga posa ya kolela lisu makasi na comprendre que nzamba répondre banana ya répondre biso nyonso. Mais bien aimé dans le Seigneur ayebisi biso boye message nzamba pesa kinga na ngonga wana Bible yebisi biso. Mais bien aimé dans le Seigneur alakela mama be wa kosela nzambe makambo oyo akopesa faux témoignage na kombo nzambe mokeli na nyonso alakela mama be makambo nazo yebisa biso siko eza makambo nzamba lobi na munoko nanga
to yoki yango bien na expliquer yango lisusu pona ba o ba comprendre te bandeko ba comprendre te. Donc nzamba lobi na monoko na nga boye bozali bana bitike tazolo bana nga na bino pona zo lelela e makambo mboka na biso. Alobi na nga bozali bana bitike te na kotika bino ti. Nazali kosala na kosala na ngonga na nga. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que nzambe na biso asala likambo nyonso na ngonga na ye. Ako changer te, il ne change pas. A changeaka te, a changer pona ngai te, pona yo te, a changeaka te. Ako sala nyonso na ngonga na ye. Alors azali kosala lobi. Alobi azali kosala, akosala na ngonga na ye. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, repesa kinge sengo moko. Na mawa, na posa kolela, na émotion nzamba lobi na monoko na ngai. Azali kosala, tozali bana bitikete, donc bitikete toza ba orphelin ti. Donc nde tozo lela pona mboka na biso. Nzambe na nga répondre biso ke toza bana bitikete. Ba bazo ba nzamba tiki biso, nzamba tiki biso tazali kosala. Na ngonga na ye nde tokomona résultat. Mazali déjà kosala spirituellement, il a déjà tout fait. Siko etikali to mona physiquement makambo nini o nzambe na biso kosala na miso na biso. Yango nzambe alobi na biso boye. Tango na vandi na émotion wana na kokamwa nde nzamba bandi koloba na ngai. Ayebisaki biso boye congolais nyonso a se repentir. Pour azo héritage na a se repentir. Nzamba lobi na biso boye na pesi biso Sophonie 3. Nzamba la kaki biso boye na Juillet 20. Nzamba la kaki biso ke en ces temps-là je vous ramènerai. Je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire. Kolela na biso ekosila. Pour la nini, pour Nzam, Bible de biso, que il s'est choisi un peuple au-delà de fleuve de l'Éthiopie. D'autant à Sophonie, livre à Sophonie, esa prophétie na biso ba congolais. C'est esa bongo. Mutna mutanzima o ya lingi. Mengana ebiki esa bongo. En ces temps-là, il nous rassemblerait. Na pesi biso sous Ézéchiel 37, na bandé na verset 21, tina C, tina même ti 28, 29 to kita. Ainsi parle l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés. Nzambe azo sangisa biso, mes bien-aimés dans le Seigneur. Yangwa lobi azako sala. Azo sangisa biso pour nous ramener. Il est en train de nous rassembler là où nous étions partis. Et si kanyo so tozo kuta manangonga oyo, tozo mona makambo ezo leka, eza toza musika, tozo mona makambo sama na mboka na biso nzambe na biso azako sala. Azako rassembler biso, azako sukola mabele na biso. Mais bien aimé dans le Seigneur nzamba pesa kinga message moko na pesa ki kalate. Aipesa kingai ba sud-africain baza ba congolais. Ala kisinga territoire o ba wuta côté à Bandundu. Pona nini ka par hasard côté à Bandundu wana bitumbezo bima bitumba de toute façon ils ont se propagé partout côté tina na kini eza déjà tina Kishasa. Eza kaka mawanzambe. Eza ba complot zo salama depuis. Bayebi spirituellement ils connaissent la prophétie. Même ba mindele o ba occidentaux ba kadiam pemba bayebi prophétie. Bayebi ke mboka na biso c'est kangolami. Afrique c'est kangolami, Congo c'est kangolami, ça ka question ya temps. Et loko nzambe azo yebisa biso siko yango wana. Na so pesa biso ba verset oyo poto kota to yeba. So to koti na parole to comprendre makambo nini oyo ezo komela biso ba congolais, toza sujet ya gloire. Toza ba tu pamba te ba congolais. Pas ezali, il fallait maloba nzambe kokisama. Poto mona ke bato to tiela mitema, bazana molimo nzambe te. Na pesi biso histoire ya Pharaon na Joseph. Bana milimu, bana misu wa umonati. Bazo tala me bana misu te. Nzamba zo yebisa biso clairement. Na pesi biso sous 2 Chroniques 7-14. Pona ba o bazana nuna mabe, balinko se repentir te. Baye ba héritage na biso eza déjà préparé. Toko simba yango biso ba congolais, to lesaka déjà mokili mobimba. Tozali likolo ya peuple nyonso tu ya monde entier, je vous le dis. Tozali kolo nzambo alobi na munoko nanga. Nzambo nga na omona. Na yebi nani nazali.
Congolais faut yeba nani yozali. Il faut yeba nani yozali. Bible ebisi biso ke ba wei ba kufaka te. O bazo boma wana ba kosekwa. Oyo bazo kufa ba innocent makilo ezotanga nzambe na biso azoyamba bango bako sekwa. Bako vivre gloire ya nzambe. Nzambe atiki makambo wana esalama po asi aloba. Mboka na biso eza mboka bilaka ba prophétie sur notre pays. Na royaume na biso toza ba reine, toza ba princesse, ba prince. Toza na royaume. Ba yiba biso ki bokonzi na biso ba kosa biso me makambo nyonso lelo ebimi na poisa. O ngana soloba bien aimé oyo za na posa kondima te komema na yo masumu te ozwa châtiment ya nzambe to ozwa malédiction na vie na yo soki oboyi kondima nani yo ozali o négliger yango o perdre pe héritage na yo. C'est comme tu veux. Ngana princesse, ba congolaise ba princesse, ba congolais ba prince. Nzambe na biso aza roi ya Congo, kombo na yeza kombo na biso peuple na ye. C'est comme ça. Moi j'y crois. Nzambe ngana zo bika aza vivant. Nzambe alliance na nzamba Congo aza vivant. Yesu Christ aza na bomoi. Donc voilà na pesi biso ba verset oyo Sophonie 3 20, Ézéchiel 37 21 Tokiti 2 Chroniques 7 14 na Genèse 41 pour to sosola. Makamni zo salama to sambela me bien aimé dans les to benga molimo nzambe na moni message ya Mobutu nazo landisango po ezala bien pona pesa ngomba te tika tata azwa lokumu ba congolais bana nzambe na ngai to bondela to se repentir pour to simba héritage na biso eza déjà prêt nzamba lobi azo sala lobi quand il parle makambo zo lobi zongela ka ete alobi lokola mbule betaka ndenga yebisaki Jérémie maloba na ye kozongela ete sans effet nyoso nzambe na biso alobi kokokisama tika tata nzamba pambola bino me bien aimé dans le Seigneur to s'abonner lisusu to sangana to partager message to partager makambo nzambe na biso azo ba message nyoso nazo pesa po fungo